Congolais. Ce ministre ici, que le ministre soit béni, que Dieu bénisse le ministre.
place ya mwana ezalaka na balabala te boye te. Soki nga nazalaki na balabala mbele lelo oyo mokonzi ya mboka anomenga ministre ya justice boye te. Donc parmi bino ba futur ministre ya justice bazali boye te. Donc esengeli oza na 12 ans, oza na 14 ans, oza na 15 ans, ozwa vi na yo au sérieux. Ozwa vi na yo ndenge nini? Au sérieux. Au sérieux. Donc yo pe lobi okoki kokoma mokonzi ya mboka boye te. Donc esengeli kotika kosalaka mobutu, kotikaka kozalaka na babalabala na boulevard, kotikaka bambongo koyiba mbongo ya bato, komenase bato boye te. Parce que le fait est que boza bana mike mais bino nde boderangeaka bato ebele na babalabala. Enga nayebi certains d'entre vous na balabala na baboulevard wana. Est-ce que c'est normal? Kobotola basaki ya bato, kobotola babiju ya bato, kobotola babiloko ya bato, surtout bamama na biso basuka makasi. Ebozalaka na système moko ya kokotaka na bakaniveau. Nakosi? Nakosi? Oloba bosolo nakosi? Est-ce que ezali malamu? Le money a papa été amené à voir. Votre confiance pointée. Tout ça la réalité. Alors, mokonzi ya mboka apesa inga mitindo na cadre ya programme ya gouvernement, d'action ya gouvernement mpona kotala ndenge nini kosalisa bana oyo bazali na boloko. Na ndenge boyebi eza bana oyo pour la plupart, pour certains bazalaka na bazala ba criminel. Ndenge bolobi kotambolaka na machete, kotambolaka na bajite, eza malamu te toyokani. Alors, pour régulariser cannabis, il y a moko na moko. Vous êtes sans combien? 150. Alors, vous me faites un rapport. Vous banda musala na sikoyo. Toyokani? Toyokana? Oui, papa. Bazo identifier kaya moko na moko. Toyokani? Oui, papa. Na tribunal place oyo parquet oui, papa. Soko oza condamné, olobi oza condamné, opesi nombre d'années. Oui, papa. Na ba âge. Toyokani? Oui, papa. Donc ozalaki nalingaki namona te bakobimisa biso na boloko selon les cas. Toyokani? Setonaki te nango nabima boloko nasesipane kaka nabimi boloko mafota nanga mutu bisabesila boye. Papa asitela bima na prison, papa lingalaki libana nasala vi na ngai me na change nalongola makanisa mabe, natika bato bavivre, natika biloko ya bato, natika babie ya bato, nanga esolo babie na ngai moko. Nyonso na Nzambe eza miracle. Sekenda mutu ya Nzambe oyo Nzambe atindeli biso na justice. Yango wana nasepeli mingi na babienfait oyo asali oyo azosala ti sikoyo. Si ye oyo aza na prison bato aboyende bweza fati zala na bango. Je suis prisonnier parmi tant d'autres en tant que prévenu
connaissant bien mon pays, la justice congolaise était vraiment malade, plongée dans la misère la plus noire et la plus sombre de la planète pendant plus de 4 décennies. Mais au jour d'aujourd'hui, avec Constant Moutamba, c'est la justice congolaise dans l'innovation au temps présent. Avec Constant Moutamba, que dirais-je, c'est une thérapie endogène de proximité. Avec Constant Moutamba, je dirais carrément que c'est un signal fort pour une justice forte de demain. Constant Moutamba, à l'heure que nous sommes, n'est pas à l'impunité ni aux intouchables. Constant Moutamba veut ressortir une justice propre à la 4e République qui n'est pas la copie conforme de tous les régimes passés. Avec Constant Moutamba, je dirais carrément que c'est la grande bataille jamais livrée entre les valeurs et les antivaleurs. Nous demandons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de bien confier sa mission à Constant Moutamba parce que nous avons dit le renouvellement de la classe politique ne consiste pas à remplacer des vieux par des jeunes ni des anciens par des nouveaux, mais cela demande tout simplement à renverser l'échelle des valeurs en remplaçant la moralité par l'immoralité par la moralité, le traitisme par le patriotisme et que dirais-je, la malhonnêteté par l'intégrité. Voilà pourquoi nous disons il est temps que les médiocres dégagent et que les hommes intègres prennent les choses en main pour faire pousser notre pays vers l'émergence. Car la justice élève une nation. Donc c'est-à-dire, les juges sont en train de boutiquer avec des avocats. Le magistrat est en train de boutiquer avec des avocats et des juges avec des greffiers. Donc la justice, elle est malade. Mais avec Constant Moutamba, voilà l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Papa, oumela. Puisque nazali condamné il y a 3 ans. Et l'on a fait grâce. Nabimi Boloko, nabeti 1 année 9 mois. La sali grâce, Zambé a fini en tout cas, SMO trop. Papa Moutamba ababa télé, penan Zamba batele na bangwende na ena nyoso. Nous saluons notre héros national, Armand Kungulu. C'est Tona qui est dans le village Bombili, le commandant, le maréchal na c'est Simpan Renga, la Bibi Bolo. Merci, Zamba Batelae, Baxile Mikolo, Zamba qui n'a qu'à s'accompagner, à mon abakoko, Bakololo. C'est là notre tamboula, c'est là la mikuka, c'est là l'avion, c'est là le train. Zambaka, Bakadi, Botane, Momimba, moi c'est Nae, Bana, Andena Kepina, ma belle souté, Gambe Pena. Merci. Bakima isalinga papa de bakanga ngambele merci ka ministre okumbela akumbela pela kwendene merci papa azongi ndakwe voilà papa Penza Constant Moutamba merci voilà papa Constant Moutamba merci Abele Penza otiki ba bandeko na biso merci Constant Moutamba papa bili pour le ministre Moutamba na Bibi Boloko merci. Voilà, ma ministre, merci. Babimi belé. Moi, pour le ministre. Pour le ministre Constant Moutamba. Pour le ministre.
prison. Ministre, merci. Voilà, mboka penza babimi. Bazobenga, ba quelque chose pour faire bango. Vraiment, bapesi merci na Fati Beto, bapesi merci na Fati Beto. Depuis 2020. Depuis 300. Ndeko lobini pour le ministre, ministre merci. Ayaki lobby absence ba tajisa mitia ba obima. Ayaki weta ya watini délégation ba komo na suka ba lembi ba fongoli porte ba bima. Voilà, bande ko ndenge bozomona, ba imboka ba uti puissant, ba bimi, bazosenga merci na ba komja mboka. Basenga merci ba komja mboka, merci le ministre. Olobini ndeko Nengo songi. Kimia jamba sana bino. Vraiment, j'espère que prison est qualifiée. Kimia sana bino. Bande ko bozo mona bino moko. Ndenge penza bandoko ba uti ko bima. Basengi ministre merci, basengi penza président de la République Félix Antoine Tshisekedi merci. Ba mususu ba beta. Oh putain comme moi qui saigne maman. Ako ba ta ke wapi? Ndeko pesi suma liloba na yo ndenge ba binisi bino. Ndeko mo liloba na yo ba binisi bino lelo. Ministre Costa. Ministre mtabinisi biso. Bakoma kolukele mabe nza bakutana bango. Ministre pour moi pour les prisonniers libanda. Donc prison etikali fini. Vraiment, ça souma bête, beaucoup de kimia, merci. Ah, ma bibi na mbongo te. Ça m'a reçu ma mère. Oh, la binini. Alors que la ministre m'a bête. Zamba souma ministre de loi. Ministre de bête ne boloko. Ayebi, moi va boloko. Zambé, bon, en direct, il y a prison centrale à Makala sur 24. Nous avons la image. Ministre Costa Moutamba bimisi ba prisonnier ba lobby presque prison tikali vite. Ba musu basala ba 15 ans, ba 20 ans, ba sambate. Nenge ka boso ko mona ba image. Nenge boso mona ba image bandoko penza ba lobby ba tiki ba be ba ko sa suma bete. Ba pesa merci. Après merci na ministre Costa Moutamba, na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nenge boso mona penza. Nenge boso mona bino moko. Prison vide, prison tikali vide.